s'en fout ya bambongo akoko vana te na mariage ka apona boye mobala trompaka ye mobala aza infidèle donc blanc mora bongo. Après quelques jours a effacé ba photo mobile na ye frère na biso Mike Kalamba na Instagram na ye alongoli pe kombo na ye a changé donc koleza la Peniel Kalamba alongola ngo atie Peniel Samba. Donc ça li ba suspense. Papa Yann, je salue ta présence. Papa Yannick, hein, l'oncle de Francis, je salue ta présence, mon oncle. Je salue la présence de Guy Moni, de Crispin Mazouzi. Je salue ta présence, bisous. Voilà quoi. Donc je disais, après, et ça dit que, et réveiller conscience à bateau, qu'est-ce qui se passe, bateau bakomi. Ma chérie, Koubi Dadjali, Asma, je te fais des gros bisous. Donc voilà quoi. Après, quelques temps après, tout le monde est sur Facebook, Mike Kalamba, na moi si muzuzu bazo pesa na ba bisous. Donc pour faire pour confirmer, di kambo ezali que moi si nae alongoli bakombo donc. Na moku c'est eza que Peniel Kalamba, moi si a frère na biso Mike Kalamba. Azaka accusé mobali nae na ko sala ba infidélité. Yango a changé combo avant même divorce. Hein, Tony Best, motomoko bien, je salue ta présence. La présence de Henri Badian, je te salue, coucou à toi. Dans mon lara mania zotia ba cœur, je t'aime beaucoup, je t'aime gros, je t'aime comme ça. Donc voilà quoi. Donc ngai eloko intéressé ngaiza par rapport à acte oyo ndeko na biso. Bonsoir Guy Mouni. Par rapport à acte oyo ndeko na biso a mwasi Peniel Kalamba asali. Soit disant à suspecter que mobile nae azoko sae azosale infidélité. Son azela mobile nae puisque minute oyo aza na États-Unis, mobile nae aza na Kinshasa. Donc son azela présence na mobile nae abanda ko longola kombo nae ya mariage, kozongisa kombo nae ya de jeunes filles. Et là que ça li passe. Donc vraiment to me quand même peu ko sola lango, to me quand ko pesa ba vie, bino ba monde bandeko ba papa bazawa. Je salue la présence de Jiresti quoi. Hein, Tony Bess azotia ba cœur, moutomoro bien. Je t'aime comme ça, je t'aime gros. Donc, to me quand peu ko débattre nango, est-ce que c'est normal moi si azo ba décision, yakobo ya mobali son avis à mobali naye, est-ce que c'est normal moi si ba na kolongola, ba photo mobali na Facebook, na ba réseaux sociaux a changé combo ba balelaye sans que divorce et salama officiellement sous prétexte que mobali naye a trompé. D'une part, on a question liboso biso nyonso to participer motamuta pesa ba vie na ye par rapport à acte oyo ndeko na biso Peniel asali. Est-ce que aza na raison pour la monde dire le cas basi ya poto ba kokara ba choc te hein? Est-ce que aza na raison? Est-ce que aza na tort na par rapport na likambo wana? Tout le monde peut ba ko kundola ba photo à frère na biso Mike Kalamba. Na moi si musu bazo pesa na ba bisous. Donc est-ce que eza pe normal pour infidélité mobile ndé kaka bokoma ko kumisa ngo bokoma ko officialiser ango? Ba photo wana est-ce que ça ba photo à kala bon yango te mote sali que moi si elle a un peu déstabilisé et tout. Donc voilà quoi, je salue la présence de l'international joueur Makasi quoi. Hein? Soum Trésor na moni maquilleuse à ça komiawa. Moi je trouve qu'elle n'a pas raison. Aza na raison te na ndenini. Ye mobala tikié na poto. Akangami na kisasa kolandaka ya biso président Etienne Kisekedi. Donc et ça li était qu'azala un peu mbilinga. Bolobi nini. Bonsoir, ça m'a fait du bien. Moi aussi, ça m'a fait du bien de te voir. Je reste quoi. Hein, Kamanda, moi aussi, ça m'a fait du bien. Donc, partagez avec moi vos avis. Bandeko bakoti. Namekako bandela. Affaire. Frère Nabiso Ayembara, musicien. Mike Kalamba. Na moi si nae. Peniel Kalamba. Je salue la présence de Junior Yako. Je salue ta présence, je te fais des gros bisous. À Jean-Baptiste Nasepeli, merci d'être branché, merci d'être avec moi. Merci d'être avec nous dans notre émission, la vraie version en direct de Facebook. Donc voilà, frère Mike Kalamba, moi si nae, à Lobi Kazo Salé infidélité, à supporter en côté, à continuer à diba la bon côté, à kuba la pona ba titre té, à couvrir mobilité, à construire ndako ya bon côté. Sur ce, de konabiso, moi si a frère Mike Kalamba et Peniel, côté ben na kumba Kalamba. A longoli ba photo ya mobile na nyos tout na ba réseaux sociaux na
Pe a changé combo na ye, a longoli combo marital, a zongsi combo ne de jeune fille. Et donc, ça dit que les réseaux sociaux a bougé, la bande a que besoin mon de partout, bato bazo ti a ba photo banine. Et l'équipe a heure, au moins 4 à 5 heures du temps, ba type ba photo ya frère Mike Kalambai, na moi si mousous bazo pe ça na ba bisou. Donc, eza vraiment, y a quoi une d'amour mais qu'on peut partager à vie. Est-ce que nous qu'on a biso acte à sali, eza bien? Est-ce que acte à sali eza mabé? Donc, voilà quoi. Excusez-moi. Ah bon, ça juste. Donc là, je salue la présence de Félix Junior. Nazo c'est la vie Nabino, écrivez. Ma belle Kubi Dadjali, je te fais des gros bisous. Donc voilà quoi. Donc Nazo c'est la vie Nabino. Partageons des idées. Est-ce que acton de Nabiso, moi c'est à ça les a bien? Qu'on changer combo sans autorisation à mobile naé, sans divorce, c'est ça la ma. Parce que mobile naé a trompé. Dès qu'on a vu son Mike Kalamba et puis bazu ba photo avec na moi si copé ça na ba bisou, ba photo un peu sexy, un peu hein, des kaboye bi quoi. Ba kundo la ngoto ebité na balançant on a réseaux sociaux. Voilà ko paye sa moto na pétrole. Voilà moto wana zo bomande moto na pétrole, to zo paye sa moto na pétrole. Donc vous pesa ba vie na bino conseil ni beaucoup pesa ndeko na biso penier po azala ka brancher 24 heures sur 24 na ba réseaux sociaux. Donc vidéo ndengo bino beaucoup partager et que kwela e a romonango. Asa ndeni na situation oyo a vie na bino ezandengeni. Po na ngai la liberté so na mina pesa vie nanga. Na romona ki na roloba que a sali mabe. Parce que aza moi sali bala. Une femme sage bâtit sa maison, mais ils ont ma maison n'y ont sauté au bako bâtir. Donc, pour l'aller, à mon que vous bali soka trompé, ils ont bien été. Pour l'anga, vie d'anga, la monique, azan a tort. Parce que azan moi si au babali. Ce qu'il est là, oyo, à monique, vous bali n'a pas d'infidélité. C'est que azan liba recherche parce qu'elle n'est pas sur place. Yé azan aux États-Unis, vous bali n'a pas Kinshasa. Pourquoi pas avant mariage, azwa qui initiative, wana, yakoye ba genre, mobile ni na ninga bala. Donc, ce qu'on dit que mobile na début. Bongo a continué bongo. Ce qui mobile a ça il a que ben fidélité na débuté et là c'est que peut-être à ça il y a peu fidélité théâtre ka kolanda biyoka yoka et tout. Donc voilà quand voilà pour nanga na moni ke maramango eza bongo. Bino bo pesa ba fina bino. Donc mec un peu comme on a salué la présence de Gaylor Mutombo. Namoni Gaylor Mutomba le biti ka makele l'équipe vina yo. Vinanga yango yo, vinanga ezaki na kipe ba via bateau. Yango wana nde vinanga, je salue ta présence. Merci pour la participation na yo. Je salue la présence de Geoffrey. Hein? Oyanga ndeko quoi mon frère. Bisous bisous à toi. Ezaka koyinda affaire frère Mike Kalambai. Na moi sina ye Peniel. Moi sina ye alobi que non, mobala za ko sala ben fidélité. Akoki ko vana libala bongo te, akoki ko protéger mobala bongo te pour la rare ba titre surtout pour na mbongo. Donc c'est pas elle n'est pas de genre de femme akoki ko supporter, elle n'est pas de genre de femme akoki ko couvrir mobali na ye. Voilà, a dénoncé infidélité à mobali na ye et puis a changé ba na ye na ba réseaux sociaux, a longoli ba photo mobali na ye, a longoli combo ya ye marital a changé, a si combo ba botele de jeune fille. Et ça dit que bah tout bazo lobelango et tout donc ça dit bien té. Est-ce que la femme elle a raison? Est-ce que la femme elle a tort? Parce que ce que nous comprendre on dirait bah côté occidentaux ils ont la même âne à Maroc. Net ka ba tromper di ba les signes. Net ka ba tromper di ba les signes. C'est pas pour encourager mi ba trompara biso mais est-ce que la monité est-ce que ça a raison valable parce que ko changer d'un combo et il y a beaucoup bala. Osong sa combo na yo kala. Et la question que pour na yo déjà au boumi di bala. Tu vois, donc il y a la moitié mané à Bomi Libala. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Bon, ses conseils, nini. Namoni, papa Emmanuel Alobi, elle n'a pas raison. Mais, bandeko wana soi-disant, bayembi anzambe. Baza sérieux te. Po nanga, alinga ki azila mobali azonga po, basolola. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, fala azila mobali, pour la avis à papa Emmanuel. Ah oui, pour naïe, Azan a raison te. Fallait qu'à dire mobile ti à cause on a Kinshasa. Bas sur le lango, il y a eu décision un peu kaboye. Son mobile naïe, je salue la présence de Ben Yahweh.
Adolphe Kassonga. Excusez-moi, je salue ta présence, je salue votre présence. Donc voilà quoi. Il fallait de la présence à Mobile Nae. Après Mobile Nae, il y a une décision. Je salue la présence de Salazak. Donc pour la bateau, je vais vous Isusu. Na komi répéter. Affaire Eza et frère Mike Kalambayi. Na moni pe maman Abisso. Hein? Je salue la présence de notre maman Clara. Je salue ta présence. Non, mais quand on peut se répéter pour la bateau Bazongi, Sika. Affaire Eza et frère Nabisso. Je suis musicien chrétien à Yembara. Et mais l'abso bandi makitoko frère Mike Kalambayi. Na moi sinaye maman Peniel Kalambayi. Je salue que Mikoleleki, moi sinaye a commis les réseaux sociaux Instagram. Comme quoi, azo dénoncer Mobile Naye, azo infidèle. A quoi qu'on couvrir Mobile infidélité. Pour na soit disant la titre, soit disant mbongo te. La Bible que une femme sage bâtit sa maison. Mais pour naye, eza maison nyo surtout ba bâtir que faut mon appel ndarango nini ozo bâtir. Oh ndarango nini po ozo vanda. Et les kimikolo a longoli ba photo nyo sur Mobile Naye na ba réseaux sociaux. Bonsoir, bonsoir Gloire. Matika David, bonsoir. Christian Fortuné, je salue ta présence. Dans mon présence, il y a Darche, hein, ma soeur chérie Joyce Bouanga. Je salue ta présence. Je salue aussi la présence de, voilà, donc de maman Clara, Batouakoti Sika. Donc moi, c'est Mike, il y a frère Mike Kalambayi, à l'ongo, photo Mobile Naye, a changé pe combo Naye au Babale Laye. A changé combo Peniel Kalambayi, à l'ongoli, a tie Peniel Samba, combo Naye au Babote Laye. Ce qui est papa Naye, ce qui est oncle Naye. Parce que Mobile Naye a trompé. Donc elle accuse Mobile Naye n'a pas trompé. Yango et ça dit que à l'ongo la photo Mobile pe a changé combo Naye. Après, ou mérité, quand on a les réseaux sociaux, tu as eu comme on a, bah, il y a photo, il y a Mike, frère Mike Kalambayi, na moi si moro boye, bah, zo pesa na ba bisou, ba photo amoureuse n'endenga bolingo. Bonsoir, bonsoir ma soeur Darche. Donc, pour na bino, bo pesa ba vie na bino, est-ce que acte oyo, moi si na ye peigné la sali, eza bien? Pour ba ta photo, bah, on dirait, mettez ma moto mingi. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je te lova, maman Clara. Je te lova, papa Gloire à lobby. Tozolanda po na yo qui me bien te makambo yo, vraiment. Namoni awa Deorunda, je salue la présence. Medi na ni maman la biso Medi na lobby. Je ne trouve pas qu'elle n'a pas raison. Parce qu'elle ne peut pas montrer aux gens que son mari la trompe. C'est pas comme ça une femme sage peut agir. Elle a montré qu'elle est une femme insensée. Aïe, la moneza koyinda, je salue la présence de Papa Nabiso Di Dombongo. Donc, partagez vos avis. Nazo bandela papa Gloire. Pour mes awa, donc nazo bandela papa bandeko ba yesika. Pour mes awa, eza affaire ya frère Nabiso musicien chrétien Mike Kalambayi. O ayembe la biso banzembo, oyo ekumbaka biso na présence. Na mwasi na ye, Peniel Kalambayi. Je salue la présence de Homme Jacques. Vous supportez, il faut saluer que ma présence quoi. Nazo bandela papa Gloire. Et ça problème ya frère Mike Kalambayi na mwasi na ye, Peniel Kalambayi. Mikole uchi koleka, moi c'est frère Kalambayi, Peniel Kalambayi, a commis na réseaux sociaux que a koki ko protéger mobali infidèle te. A koki ko va na libala po na ba titre te. A koki ko va na libala pe po na gloire te. A kei na ye je suis parti. Et alors? Donc à qui est? Bolobi que une femme sage bâtit sa maison. Bon là ezanda kunyo sote zanda kwa ko bâtir. Donc c'est pas toutes les maisons où ba ko bâtir, na ko luke la bino ango rapidement. Ceux qui na ozwango on a mais quand même peu ko tangi la bino ango. Donc pour là le bezanda kunyo sote o ba ko bâtir. Yango wana asimdila abomi libala. Bon enfin. Ake ndenge ya lobi. Et salut que et l'équipe a jour ayi kolongo la ba photo ya moi ya mobile na ye na Facebook na ye na Instagram na ye alongoli ba photo ya mobile na ye et puis a changé combo na ye alongoli combo ya Peniel Kalambayi azongisi combo mususu. Donc yango nde toye est-ce que acte na ye sali eza bien na nazo lukela bino yango comme ça na tangela bino ndeni nde kwa lobi. Est-ce que acte sali eza bien? Est-ce que acte sali eza bien te pour na bino? Avi na bino eza ndeni ni par rapport à likambo yo et puis conseil ni boko ko pesa ye. To moni isusu ou mérité
babimisi ba photo ya frère mobali na ye frère Mike Kalambai na mwasi musu bazopesa na babise. Donc est-ce que donc emoni que peut-être Peniel aza na raison que mobali abandaki ko tromper que ye peut-être apesaka mobali conseil na coulisse mobali ayokaka te yango esali que a lâché a supporter lisusu te mpo na bino bomoni yango ndenge nini bomeka un peu kopesa conseil mpo azalaka branché scotché na baréseaux sociaux ndenge bino bokopartage mission oyo eke koya peti epa na ye akoyoka conseil na bino. Donc est-ce que aza na raison to aza na tort? Anga nazo continuer kaka kolukela bino. Je salue la présence de Manzakal. Namoni Bruno, salut Kevin, John, Hippolyte, je salue votre présence. Donnez votre avis, partagez avec nous. Donc essayons un peu de débattre par rapport à ce sujet. Dekonabiso Peniel accuse son mari azali infidèle. Alongoli ba photo ya mobile na ye. Alongoli pe kombo ya mobile na ye, azonsi kombo na ye akala. Namoni Maman Medine a ajouté commentaire mosusu. Alobi, elle ne peut pas trouver un homme fidèle à elle-même. Je suis désolée. Aïe aïe aïe. Abi moi mobile ya fidèle à moko azate. Namoni ndeko nanga Darche pe akomi totanga. Avis à Darche alobi, elle n'a pas raison du tout parce que si elle était réellement dans la prière, son problème allait être caché. Et non qu'elle puisse la montrer au monde entier. Elle n'est pas du tout sage. En tout cas, reste à savoir si elle est parfaite. Je la juge pas. Mais ce n'est pas une raison d'exposer son problème. Mais que Dieu la soutienne vraiment. Courage à elle. Donc, Tomoni, ndeko na biso. Papa Serge, marambe yinzi, na moni Papa Serge. Bisous, moi, je t'aime gros comme ça. Je salue la présence de Bruno. Donc, ndeko na biso Joyce. Alobi, na raison takoyi kwa agir boete. So kazalaki na prière. Kasi angaka vanda buka mabolongo na sende batea kabiso. Ndenge moko a évoqué na ba propos na ye. Comme quoi, la femme sage bâtit sa maison. Angaki avanda. A bâti ndako na ye na prière. Angaka bana koloba ngo na ba réseaux sociaux boete. Est-ce que, voilà. Na trouvé ango. Donc, na kobandela li solo. Pe na kotanga. Makamba komaki. Na kubanda lisolo pona bandeko bakoti na moni papa Bruno, papa Serge bakoti. Affaire Isaiah, frère na biso ya musicien chrétien yembela na biso, frère Mike Kalambai. Na mwasi na ye Peniel wa uta kubala na États-Unis. Mikole uchi koleka, to moni Peniel akomi ndeko Peniel, mama Peniel, soki to koloba. Akomi na Instagram na ye. Don na otangela bino. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir que je viens de partir. Oui, je suis parti. Je m'en fous de l'argent, du statut ou de toute autre chose. Je ne resterai jamais mariée à quelqu'un pour préserver une image. Que dit la Bible? Atuni Motuna. La femme construit sa maison, n'est-ce pas? Alors, demandez-vous quel type de maison vous construisez et élevez vos enfants. Toute maison ne valent pas la peine d'être habitée. Donc, voilà ma kamondeko. Moi, si, akomaki il y a quelques jours, na Instagram na ye. Après, eleki mikolo, ndeko moi si, alongoli ba photo, ya mobali na ye, nyos tu na ba réseaux sociaux na ye, Instagram alongoli, po a exercer mingi makam na Instagram, atera makam ba beauté, kolaksa watunde basala ka basuki, en tout cas vi na ye mingi, atera ngon Instagram. Donc pour la batomba ebité au besoin na ba Instagram, soko ke na Instagram au beti Peniel Kalambai au mon la vi na ye na bala na ye ko bota na ye ko lia na ye, makamone tout va faire à salaka. Elle met ça sur Instagram. Donc après avoir kokoma boye que akoki voilà, donc il y a un yo, na ozong il a un message à bandeko. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir que je viens de partir. Donc de tozo peut-être à ça déjà libanda. Oui, je suis parti. Je m'en fous de l'argent, du statut ou des autres choses ou de toute autre chose. Je ne resterai jamais marié à quelqu'un pour préserver une image. Que dit la Bible? La femme construit sa maison.
Alors demandez-vous quel type de maison vous construisez et élevez vos enfants. Toutes maisons ne valent pas la peine d'être habitées. Donc voilà ma propos oyo. Ma propos oyo ndeko na biso akomaki. Donc là je salue la présence de Philomon Lupanga. Lupanga ya ba Philomon, papa na Ethan. Je salue la présence de Paul Dioyo. Donc voilà, na moni bandeko ba intervenir. Jan dit na lobby, l'homme fidèle n'existe pas. Nyonso il faut que bondela nzambe kaka mutu a changeaka kaka bato. Donc maman na biso lobby mobala fidèle a existaka te. Donc ozwa jamais mobala fidèle au vandine fidèle. Nzambe ka mutu a changeaka bato. Donc so mobala naza infidèle, yo ko bondela kaka. Ndeko na biso papa mani a lobby akokutana na mobali ya fidèle te. Je suis désolé. Donc voilà, je salue la présence de Jack Da Silva, de pasteur Jean Bieka. Papa Nabiso gloire à lobby. Yamba demande nanga si possible, na intervenir si possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Okoyiko benga. Okoyiko benga, to yamba demande na o, soko intervenir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà quoi. Donc pour la roloba kunde konabiso. Alongoli ba photo mobile na une Instagram parce que aza ko accuser mobile na une infidélité. Alobi ake donc ça vous découvrir ake oui, elle est partie. Akei aboyi mobile infidèle. Après, ba yuko tia isu sous photo ya frère na biso bazo ko accuser d'infidélité, Mai Kalambai, ba tu photo na ye batina basi so na ko laksa non même na musika poto le la vraie version donc la version originale. Émission na biso likambizaleli. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc non mais quand un peu kolaksa ba photo angoyo. Donc so bo moni bien bo mona que eza frère na biso Mai Kalambai mais na moi si mususu eza moi si na ye penyelté. Donc si ko tozo bate ba photo eza ya kala, ba photo eza esika tozo mona za monene. Avoir bala zalaki boite, azalaki ndozo mike. Tanga balinda fungwami donc pour montrer un peu. Donc ce côté ba photo bien au mona que eza ba photo asika. Donc voilà quoi. Je vais voir na olukana mona pas ces alaka. Voilà, autorisé, na autorisé papa na biso. Na ajouté papa na biso. Normalement faut bandela isusu. Donc a toujours ka moyen to kotsa papa na biso. Gloire. Mais kai isusu kozongela. Mais kai isusu kozongela ko benga. Comme ça, moi, je sais pas comment je peux faire. Je sais pas comment je vais faire ici. Pour la inviter. Donc, voilà, l'issue na biso ezawana, mutunyo so c'est libre à nous. To me quand même peut intervenir. Est-ce qu'il y a biso? Et là, kasali ezalaka, maman na biso penyel, et là, kasali est-ce ezalaka. Au moins que mobile nous a trompé. Actuellement, il y a aux États-Unis. Mobile naza na Kinshasa baza pesika mon côté. Donc ce qui ba a dû information c'est que bato mutu ba lobby na yi. Maintenant pourquoi pas heure bato baza avant bala mutu mobile wana alukaka se renseigner. As bali nani mobile ba bochi bala mi balé. Actuellement za na mwana bébé na maboko a préféré akende na ye. L'absence à mobile na ye a pas nda ko longola ba photo. L'absence à mobile na ye a longoli non marital na ye. Na moni papa na biso trésor aza scotché mais aza ko intervenir peut-être ozo comprendre te. Papa baza ebela mais baza ko intervenir te je ne sais pas pourquoi. Na moni ka quelques ba papa na ba quelques ba maman moto ba komi. Bon mais quand même ko partager ko pesa ba vie na bino ko pesa ndeko na biso conseil. Minute oyo a longol déjà combo na ye marital azongsi combo de jeune fille. Ala na ba réseaux sociaux ayo karape ninga la malamu. Vidéo ekokwela ye pe a Rolanda biso. Conseil ni bozo kopesa ye asala ndenge ni na likambo oyo. Tomoni nde na laksi bino na autre laksi bino que ba photo ezo circuler na ba réseaux sociaux frère na biso Mai Kalambai na mwasi mususu. Donc ba photo on te peut so eza akala. Ce que ezaka o asi abala. Est-ce qu'un fidélité bazo ko accuser na mwasi na ye Peniel Kalambai eza vrai? Eza réel ou eza réalité? Pour Mai pe enyara pamba te. Bino conseil ni boko pesa mama Peniel pour na acte ou azaka accuser mobile na ye infidèle. Aboyi na ye ko bâtir ndako oyo. Abinda ko nyose za ndako ko bâtir te. Donc voilà quoi. Donc voilà.
ba vie na bino et ça la bien nde bandeko ba uchu ko intervenir na likolo alobi asali mabe akwa ko sala ngo jamais l'absence à mobile na ye mama na biso alobi fallait nda sambe la mobile fidèle à la raté mobile no ça infidèle donc ba mama boza a on ba groupe na o borolanda biso na o bozolanda biso déjà au cause à la pe tam sokutami na kawana tam sokutami na plus grave que ça mobile zo sala ba infidélité ba mba mususu bazo kende plus loin ko bota parfois libanda ko bota parfois na bandeko na ba mba mususu ba mara même na bandeko abasi ba mama mususu bakutami na ka oyo Peniel Kalamba ya kutami nango lelo donc bojo ba conseil o ba mama ba komeli biso ba papa ba komeli biso que mobile fidèle azalaka te partout il pleut okoki jamais ko boma libala na yo pona que mobile asalelo infidélité po jamais koza mobile fidèle avant de leur fidèle baza na bango po on dit jamais mais soko kutami na ka oyo ya ke ozwi mobile infidèle ça sert pas au boma libala po ko boma awa ok koto muso kutami pire que ça okuta mobile mususu azoration na honte okuta mobile mususu abetaka yo ti okufi okuta bo sasa ka bakom mususu donc muta asa na lolengi na ye okoza mobile mususu aza comportement mabe oju mobile mususu aza comportement boye je savais la présence de Eric Lubaki donc voilà quoi donc pour la maman oyo bokuta na baka oyo ata lelo te ata lobi te ata sima lobi te boye barake mobile fidèle azalaka te donc na kozongela photo mpona bandeko nde bomoni sujet eza basé na photo oyo sujet eza basé na photo oyo ndeko na biso Mike Kalambai batie photo na ye na mwasi donc plus haut ici so na kolukela bino pe côté mama na biso Peniel a changé kombo na ye alongoli kombo na ye marital abzongisi kombo na ye de jeune fille parce que aza ko accuser que mobile na ye aza ko tromper voilà donc voilà yango na Instagram na ye c'est on cercle yango place ya rouge je sais pas si bozo mona bato ba Holanda biso na bato ba royaka photo ezo circuler yango quoi donc tomoni mama na biso Peniel a changé kombo na ye alongoli kombo a Peniel Kalamba ya tie Peniel Nsamba donc kombo de jeune fille donc émission na biso eza basé nango mama na biso Peniel Kalamba accusé mobile na ye azosala infidélité donc sans plus tarder alongoli kombo ya mobile na ye kombo marital azongisi kombo de jeune fille akike wana te plus loin encore alongoli ba photo ya ye na mobile donc ba photo nyonso mobile ne na Instagram alongoli atika ya ye na bana na ye parce que mobile azosala infidélité ebiki te eumeli te baye kolakisa ba photo oyo ya frère na biso Mike Kalambai na mwasi mususu kangi ba photo ebele to ebite na publier yango na tiango na ba réseaux sociaux donc pour dire que makambo mwasi na ye azoloba est-ce que c'est vrai on va la tromper so moment elongi yango bien bon moment la que elongi eza ya Peniel te donc je fais en sorte que vous quand même peu comment la bien donc voilà sujet na biso ezo se baser na ba photo oyo to moni papa na biso trésor abimi na nani na silence na ya lobby. Elle doit compter sur Dieu. Elle devait se séparer corporellement de son mari pour avoir plus des infos et non faire ce qu'elle a décidé de faire. Maintenant, si des photos sont frères, elle doit gérer cela avec son mari et leurs témoins. Donc, maman la biso koto koyanda biso conseil ba pesio yango yo. Et là, on a osala pour na via papa trésor au cas quoi agir boité kolonga ba photo boy au cas au compter na nzambe ndenge mama na biso na likolo mama dia na lobaki balé au sambela aux la moitié ma bondeli donc soko kutam na ka oyo que mobala zo solo ba infidélité il faut ça la ka na ma bondeli papa na biso trésor alobi faut compter sur Dieu donc aux na ka ma bondeli akoka ki peut-être qu'on se séparer et puis esmaramengo c'est ça na masiko yo mobile ne azana kin ye mwasi azana poto donc information bazo pesa yi ce qui est vrai ce qui pesa vrai te ye kana motema moto agir mbangu agir noki mobile aza sur place te ezo sa mana absence à mobile na ye donc papa trésor a lobi fallait se séparer nani na bonzo to na mobile na ye pona sa ba info ya sûr mais asala o ya salite sikoyo pona photo oyo za ko circuler ya mobile na ye nde ya rozwango ye na mobile ne ba okele nango na et pas avocat na pas témoin na bango
témoin mariage ba conseil ni bako opesa bango soki ndeni bako sala. Donc ngai esalinga pasi komona que oboma libala parce que oyoki, pas parce que asimbi, pas parce que amoni. Et puis bato oboyo kopesa bato ba info. Motaza na libala omoni mobali nena moto. Pourquoi koya kopesa info? Tango yozo pesa info eza poani. Pona ya boma libala non? Parce que ya za na États-Unis, bango baza na Kinshasa. Bozu ba info bo pesi ye awa agir boye. Etamoli le monde entier ba moni aza mwasi moko aza insensé. Aza mwasi moko aza na maîtrise parce que kozala mwasi ezaka te ko bota. Kozala mwasi eza koyeba ko gérer. Gérance ya likamba libala na yo na o gérer problème ndenge nini. Kozala mwasi eza te ko koloba bon siko soki bobongisi na mobali na yo. Après kozonga esu sima. Ayo kolongola ba bloc akomi. Okozonga esu sima. Ako changer sous combo longola sous combo ya saba o ya komi azonga sa combo ya kalambai. Après ozoso ba photo omoni agira ngo na bo mwana moke. Agira ngo trop précipitamment mbango. Donc nazomona on dirait ça comportement à bata occidentaux, on dirait balinga ba tromper bango te. Hein, je salue la présence de cerveau bleu. Donc voilà quoi, je salue ta présence, je salue. Papa na biso aningaki akota mais moya kota ezalaki te. To lukande nini ako okota. Pour akwa ko intervenir. Papa na biso gloire fallait ki akota. To lukande to ko luka moyen to kotisa ye. Je sais pas si on a ozonga simawa. Donc voilà quoi. À mon idée, il y a beaucoup de ça là. Je veux voir donc pour me quand un peu quoi intervenir. Ajouter. Ah, la zone est combien? Papa la biso gloire. Parce que Aninga qui a côté. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Ah, on a ajouté Papa gloire. Ce qui moyen koyambeza kuna o meka un peu koyamba. Donc voilà, histoire à nous on a pas ba koti susika. Nze ka to bandela ka je veux na se répéter. Pas ba koti sika eza premier ya frère Mike Kalambai. Moyembi na kolo wa yembi la rabiso banzembo ya kitoko. Na moi sina accusé na infidélité. Moi c'est accusé d'infidélité. Alobi jamais akoki ko vanda te. Soki boyoki yake et yake. Donc akoki ndima te a préserver mobile moko infidèle. Pour na titre et s'en fout à son foutre na titre. Azana tina mbongo te. Ndako nyosi ndaka ko bâtir te. Après avoir contenir ba propos oyo na Instagram na ye, eleki mikolo to monde mama na biso alongoli ba photo mobile na ye na Instagram pe a changé combo na ye. Alongoli comme marital ba botela ye, alongoli comme marital ba balela ye, Kalambai azongsi comme ba botela ye. Est eza bien. Asali bien to asali mabe. Et bikite ka la même journée, to moni na ba réseaux sociaux ezotambola. Batie photo mobile na ye ndeko na biso ayembela ka biso frère Mike Kalambai. Na mwasi mususu bazo pesa na ba bisou ba bipwepwe. Baza ko son passé. Donc pour dire que moi si avant de la décision na asali banquette, amoni réellement que mobile na ye a trompé que yango ana agir bongo. Est-ce que agir bien, est-ce que agir mabe? Fala sala nini na place, fala sala nini te na place. To mama ndeko ba intervenir, ba lobi moi si asali mabe. Encore que ça la monter moi c'est à protéger mobile na ye. Fala c'est la mobile na ye comme sur place, pas meka ko solo lango parce que même actuellement zo sala bikambezo sala maboye, mobile na ye azana Kinshasa ye azana poto. Donc baza même pas ici kamoko. Yo bikambezo salama. Donc ya ngonde sujet na biso. Na meka ko tangela biso pour la bandeko bazalaki makambo yo alobaki na meki pe ko l'accept no ba photo ya mobali na mwasi yo baza ko accuser ye pe awa ba to moni ndenge ndeko na biso penyel alongoli kombo Kalambai atie kombo na ye moko babotela ye kombo na bo jeune fille. Donc sujet eza penyel Kalambai na mobali na ye Mike Kalambai. Voilà quoi. Donc est-ce que ça bien rêve Saphir? Hein, rêve Saphir, je te fais des gros bisous à Carlo Tax Play. Je salue ta présence. Ah so ton monde ba photo à frère na biso Kalambai. Na moi si o baza ko accuser l'infidélité. Voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà, sujet na biso est basé wana. Na moni maman me dit na bakisi alobi même la Bible nous dit une femme de prière est capable de tout. Est-ce que maman peine la moi c'est à prière donc moi c'est à prière
po ozalaka mwasi ya mabondeli soki ozala mobali aza mobulu mutu likolo yo ozalaka femme de prière quoi, oza capable de tout, oza capable ya kochanger motema na ye. Namoni papa Gloire alobi bandela s'il te plaît, na comprendre te papa na nga nabandela nini, nabandela lisolo to nabandela komeka mpe kobenga yo, meka mpe kosembolela nga mpona comprendre, parce que ana mekaki koinvite yo me namoni oyambaki te. Nabandela nini, nabandela koinvite yo ou nabandela su lisolo na bizonga mwa nsima. Donc voilà pour la bandela na so bakoti. Namoni Rêve Saphir. Je vais essayer d'expliquer en français. Pour la moni bata français bani bakota awa. Donc c'est on appelle si Mbenza ministre Mbote. Donc le sujet d'aujourd'hui, l'émission est basée sur appel. Voilà. Donc nazo bandela appel papa Gloire. Nazo bandela ko tia invitation. Donc notre sujet est basé à propos d'un couple. Donc il y a un frère musicien chrétien qui s'appelle frère Mike Kalambai. Mais peut-être sur français, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est congolais de Kinshasa. Il chante les chansons religieuses. Il s'appelle Mike Kalambai, frère Mike Kalambai, avec sa femme Peniel Kalambai. Donc ça fait quelques jours, sa femme l'a accusé de l'infidélité. Elle a écrit sur son Instagram comme quoi elle ne peut pas protéger un homme infidèle. Elle ne peut pas rester dans un couple à cause du titre, de l'argent. Elle s'en fout de ça, elle est partie. Quelques jours après, elle a enlevé les photos de son homme, de son mari sur son Instagram. Elle a changé son nom. Elle a enlevé le nom marital de Peniel Kalambai. Elle a remis son nom de jeune fille, Peniel Simba. Et quelques heures après, sur les réseaux sociaux, on fait circuler une photo là où il y a le frère Mike Kalambai avec une femme en train de s'embrasser, en amoureux, etc. Donc, est-ce que la femme a bien fait d'agir? Est-ce qu'elle a bien fait d'agir ainsi, de pouvoir changer son nom, enlever les photos de son mari, parce qu'elle accuse son mari de l'infidélité? Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Bon, par rapport au mari, on voit les photos circuler avec une autre femme. Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce qu'il a bien agi ou il a mal agi? Donc voilà pour le sujet, pour les gens qui ne comprennent pas Lingala. Quand vous allez rentrer, c'est ça le sujet. Le sujet est basé sur ça. Essayez un peu de tirer les leçons. Est-ce qu'on doit se séparer? On doit divorcer parce que l'homme nous a trompés? Parce que mon homme m'a trompé, je dois divorcer? Je ne peux pas supporter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc, on met quand même un peu qu'on inviter les sous-sous. Papa n'a biso gloire pour ameka rokota. C'est à peine. Otoyoka intervention na ye par rapport nango na mon papa n'a biso gloire à Koti. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Yaya, bonsoir ma soeur et bonsoir à tout le monde, toutes les personnes qui suivent en direct. Donc vraiment, c'est voilà, mon intervention est basée sur Makambo Yobatu Nyonso. M'a commenté aussi, n'a répondre un peu, puisque tangu nalandi ba commentaire ba commis bakomi voilà namoni banso balobi que non moi si supporter hein mobali na yo ali mobali moi si ba condamner pe mobali voilà c'est bien mais c'est quoi le problème ezani na kati ya couple une femme sage abatisaka ndako tobi une femme sage makambo tozongo wapi na Bible. Il y a longtemps que on a Bible. Il faut dire que non, instigateur à l'Iba les Irlandais, car notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une institution Makambo et Tali Libala. Il y a autant de parler sur le mariage. Il faut comprendre que non, notre institution les Irlandais Christ, Jésus. Alors, tant que condamné moi si tozo condamné pe mobali, il faut dire parce que mobali yango auto condamné à Nazanani. Pe moi si oyo tozo condamné zanani. C'est ça le problème qui se pose. Or toyeba que non même na Bible angoka tozongi. Toyeba que a trois sortes de mariage. Mariage entre un chrétien et un chrétien. Tantôt un chrétien, ça veut dire que non batoyo bazaba na nzambi. Tolo babongo. Il y a mariage entre un chrétien et un païen. Donc tantôt un chrétien et un païen, ça veut dire moko azobanga nzambe moko aza na kati ya makambo nzambe pe mususu aza neti deuxième sorte tantano ba un chrétien un païen et ça peut être mobali mutazobanga ou bien mwasi mutazobanga ils ont deux choses troisième sorte c'est entre
deux païens. Bible explique entre un chrétien et un chrétien, baza regina eloko kaka moko oto bengi ezala constitution na biso eza nde écriture ou eza la Bible ou eza la parole de Dieu. Entre un chrétien et pour babala nzambe ande na omona. Entre un chrétien moi si pas un chrétien. Pour naebi naeba mutu tozoluba pour ngape nayembaka naza pe chante Voilà. et je suis dans le travail de Dieu. Donc je sais de quoi je parle. Amen. Entre un chrétien et un païen, Bible peut répondre. Et entre deux païens, que tu vas en direct. Bible le bak bango etali bisote. So ba kabwana, ba kabwana bango. So ki ba ko panzana, ba panzana bango. Wala kutu tu cha mpanzi. Pour wana eza bango rejeté par rapport à ba écriture. Parce que Bible dit si deux païens ba se séparer, qui se sépare etali bisote. Voilà ils a problème dans bisote parce que biso tous ala régi juste par la parole du Christ. Non, notre Seigneur Jésus-Christ, alors, entre deux chrétiens, entre deux chrétiens, il faut trouver le mot très important. Et ça que entre deux chrétiens, bazaba nanzambe. Et là, on y Bible sur la biso. Pour ba kabwa. Ba kyo kabwa na boyeta. Pour ba kabwa, il faut qu'on puisse voir. Bible obinini. En cas de bon on a opé enseignement so mena ki mwambango a poser émission na yo et comment netinga na komolo OK na ki ni mwambango ka pona toucher te na bandolo ba mebele belé te na expliquer déjà entre deux païens et tali bisoté entre un frère en Christ et une sœur en Christ il y a un problème aussi il faut toyeba tam yo bali mwasi ao aza sœur en Christ. Bon, yebapé, aux appels na critères na yo. Aux appels na moi si choix au lingaka. Tant olingi moi si, oyo aza déjà maturité puisque libal et salama pona bala minkete. Na lo bango tout le temps. Le mariage n'est pas fait pour des enfants, c'est même pas fait pour des adultes. Ba ko sa noter, oh non libal les apona ba mikolo. Libal les apona bala minkete, bo bala minkete na lo ba mineur te hein. Nazolo babato quand même bazan à âge mature bazan à âge moko et majorité voilà. Voilà 25 ans. Olobi Nabi 30 ans 25 ans etc quoi. Bato ba moni ke ba kokio ngala kiti kuna se na kiti na 18 ans. Na ko kitape kuna se pona la examen ba zaki mature même ba nani ba koko na biso na omona ke bazobala bolenge mais au moins maturité zalaki. Le mariage n'est pas fait pour des enfants. C'est pas fait pour des adultes, mais c'est fait libal salama pour des personnes matures. Donc tu peux être peut-être une personne oyo. Donc neozawana donc yo donc ozano peut-être na 18 ans mais ozo réfléchir makasi koleka papa moko ya 50 ans. Allez maturité. À côté de même pas donc aibi même pas donc franchement immature mobimba papa moro oyo vraiment immature donc na kenam la été mais moi na muke kutu oyo azana na 25 ans de lobby azana na 22 ans au moins na na maturité pour na libala. Voilà pourquoi le mariage c'est pas fait pour des enfants soza prêter pour na libala pour ça doit faire belité pour épater bateau. Parce que moi, sincèrement, pour parler de ce mariage de M. Mike Kalambaye, moi, je trouve, et j'ai trouvé lorsque j'ai suivi ce mariage, et lorsque je suis la fille, bon, je l'appelle déjà la fille. Namona, que c'est une fille, c'est pas une femme. Lorsque je dis une fille, ça veut dire que Namona n'a pas immaturité par moi. Donc, elle n'est pas mature, elle n'est pas préparée pour le mariage. Moi, je le dis clairement, on a un flash. Cash. Alors, ça, c'est premièrement. Donc, ceux qui ont lingo balande comme moi, si, kozala teka pour ozara moi s'il faut bala. Non. Donc comment yaba maman na biso akala bazalaka tellement mayele ba ebe ko encadrer bana na bango pona ba préparer bango dans nakata mariage moi na koti nakata libala o sentir que moi na muke hein moi na 18 ans na maturité bi ninga on vendre na mbali ça c'est très important et pour na mibali ce qu'on a frappé mibali le problème c'est quoi toquer la Bible encore la Bible dit homme Marie aime ta femme. Aimer la femme en gros banini que ba no kosa ke ba no kimara par-ci par-là. Pour que la femme soit soumise.
Ah non, déjà, Mm. femme, soyez soumise. La femme, déjà, il faut la soumise parce que la femme, c'est déjà la position de la soumission. Mais yo, si quoi, aux orales, les camarades, à la soumise pour yo, ça la raba, buzoba. Il y a un mois, si, mais ça n'a pas conseil, mais peut-être yo, car, n'te mobile, yé, mais ça n'a pas. Ah, mais ça n'a pas la position dans mobile, il faut aller, il y a moi, si, naé. Ça, c'est très important aussi. Lorsque tu aimes ta femme, au lingo faire souffrir, y était. Lorsque tu aimes ta femme, au lingo, au mema, était, sur le bandengeni. Bon. Na ndenge ke obanda kozwa obike esalaka mpasi tozala mpe bato ere mo mpe ezwaka place ya mwasi na yo po oyeba mpasi esalaka ntango otrompe yango toomona meme notre seigneur jésus christ asalani po acomprendre mpe souffrance ya moto azwa nzoto amona mpenza nzoto ndenge ezalaka donc amikitisi la parole qui a été au commencement emisali nzoto ekiti mpona esauve motu emisali nzoto. Ça, c'est un petit sujet que j'allais toucher. Mais, et là, on a l'obaki. Tant que la mobile, là, je parle de la femme, la Péniel, donc je pense que c'est ça son prénom. Maintenant, parlons de l'homme. Tant que l'homme, que c'est un serviteur de Dieu, hein, c'est ça? Un chanteur chrétien de la musique chrétienne. Bon, un chanteur de la musique chrétienne, mais moi, je t'apprends que Aza évangéliste. Na Bethel. Nga na olobela makambo nzambe na cité Bethel te kuna eza ndenge nini eza ke no babengaka motu nyonso pasteur te puisque kuna motu nyonso azalaka évangéliste pasteur il faut azala motu oyo azodirige mpona uta mpe kuna donc nayebi makambo nde ezalaka kuna donc so neti moïse mbi azalaka mpe évangéliste na mini so babenge pasteur puisque azokamba neti bandeko misusu oyo ya Bethel oyo bazokamba na baensemble mosusu donc bango babenga bango bapasteur. Donc, il y a des évangélistes. Donc, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Nativement, entre guillemets. Pour nous scandaliser, ah, au monde, c'est un homme de Dieu. Bon, si koyo, tango za un homme de Dieu, yeba e sala Aaron so matin. Aaron so matin, ba tango so matin na ngomba. Omoni ndeko boli misanga po. Allo, oza? Bo, oyoka? Allo? Allô? Waouh. Connexion